J'ai appris que Tininga yaya baneko sosa Karine banana Kinshasa. Tininga yambake kuna na poto. Tininga Vanessa qui est la dame azalaka lesbienne. C'est une lesbienne. Abaneko linga Karine ndenga bolingo ya mwasi na mobali. Chroniqueur mon poto asake misona yaya moko adiembe na sisa batu alingi pas comme la bus a comme posa ba mission yango comme alingi makambo to PC makambo et la mata ki wana na mission na eza ya la baronne eza ya la baronne yango nda saka ngom mission et bino kwa ya ye mais ya ye eza ya la baronne tant Karine comme wana boye et comme so bat bazate sœur wana comme kanga makanga na Karine Jean ke bazane moi sta mpa quand ba mona oh ngana ki makambo wana te ngana ina nga ana poto pola luka fina ngana sala fina nga me nebe ko za ya nga me sko komi boye ba ki nga zo bandeko ba ko prendre makambo e ko sala soni e ko sopa e ko sala bien te ma première dame avec na moi soirée mo be kuna na poto il fallait ki ya na pas linga ye pas kende na poto akena na makambo ngo et c'est là que Karine ba kendo na Ans Luzolo bo mona ba vidéo ba ki ma sœur wana ba kena Ans Luzolo place conflit pene bandi bien wana yi pa linga ki akuta pena première dame c'est-à-dire ya linga ki adembela na nzela ya la fille na ba gaz na ye na makamune parce que tamu ye abane sonner la fille na ki andimate que la fille akoda na ba gaz oyo ya kene ko fait parce que na kata téléphone à la fille amona ba pela ba plus bane ko benga ba star ba benga la fille oh do ye nto na avec des stars na niveau nga no ka et ko ça les marquer c'est wana na nto basaki na groupe wana ya soutien Karine Mokondi abane ko landa na privé ko tonga Karine bato ko mais yo oza ya ne ya famille mais otonga ke be pour la nini abo bato ba na vérité otonga be pour la nini mais oza kande bande partir wana yana le bindeni ni ofenda ndapu na ngafuta mai tufuta kuante ndeni ngana bokolo na ofenda ondo no kende boy na boy mama kele komi tout ça ba conflit komi Karine tant que n'est pas toi aller sur la chaîne télé comme dans la chaîne Tracy et Mbelenga ça la ba émission na ye soka comme les deux sur la chaîne et que rapona c'est on de ça la chaîne ndia comme ça ça be chaîne wana na nipa kanga chaîne wana boyebi sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na nenga indusa Victoria certa amen. Voilà, votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise, la femme du patron. Bolingabo, la femme du patron. Eh bien, je suis là. Moi, Jemima Ibele. Voilà, merci. Nabino, surtout par rapport à l'analyse, Oyo, Nato, c'est là, Bino Mikolo, Bozo Lingango. Eh bien, Nazo, je m'appelle de partout. Les gens m'appellent, Batumsu, Bazo, Loba, ndenge na bango nyonso tout alors lelo lisusu nazala makamaro ba bo benga na bo sangana papa benga maman yaya benga leki camarade benga master bo fanda penana parce que j'aime ibela linga loba na panza lisusu nena msesu ba vérité moko caché o batu ba bomba batu ba yeba te menga ba pesinga ba info nango nazoki ngo voilà merci beaucoup Miller wa kwaza sima camera et merci beaucoup notre boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas les boss charismatiques et aussi merci beaucoup l'homme au cœur sensible Georges Luboma depuis Dallas Hakim Pemba la main électrique na linga coming na Belgique Yagadi ma bibi mokonda double commune na Paris mon vieux na olela po triple SML et qui t'en a ba Quintale Senghor cette question à ma maman à ma belle-sœur voilà dabino tu na linga bino fort to sala ka musala voilà na ba fa na ngatu
obo benga nga bokomela nga babina nga Jemima makambo to ezolobama makambo to créer mawana mutu moko te na kati wana azoloba vérité. Alors si je me permets aujourd'hui de parler par rapport à l'analyse au non ça là, d'abord parce que ndeko na biso moko azana poto chroniqueur oyo akendaki pe poto le kwa moi mbali nyonso tout akenzela makolo akomi na poto et ça là que azwa moi simora mamu bima mutabek saki na poto abala ye moi so na mema na poto to boite chance na ye bamsu balinga ba koko bamsu balinga ba jeune ye pas une maman le mobimba bengse na poto mabeza. Alors ayambaki maman moko boye maman wana amikomisa star parce que na émission on otanga kombonete na émission tino bana tino aussi ça otanga kombonete parce que ya kangisara ye mtata ba appui ya ba relation na boto comme derrière les barreaux comme oh toi comme ça ba relation ni surtout té na ko expliquer pour comprendre que ça y est. Donc chroniqueur mon apoto à ce que émission na yaya moko a bien na sisa batu a ligne pas comme la bus a comme ça ba émission yango comme alingi makam to PC makam azwango. Alors na émission na bena ko sala alataki elamba alataki wana elamba alataki wana na émission na eza ya la baronne eza ya la baronne yango na sala une émission et bilo quoi ya yé mais ya yé eza ya la baronne. Si je me permets de dire des choses d'abord avant dans le bas, respect, beaucoup de respect au PDG Adonis Ngamani. Adonis Ngabani, motema ya Julie Kitima, le sénateur Adonis Ngabani, le chef, le boss Adonis Ngabani, motema ya Julie Kitima. Oh, ça n'a rien à voir au pandoke sa battu. Au pandoke sa battu nandeni. Makamwana kokipante héros il faut à traiter la chef de l'état, à son la kondi, à son la sénateur, à député. À son la terminé, à occuper ma musique. Na héros, motema Julie Kitima non. Vraiment cette action de la part des gros bébés de la presse congolaise Jemima Ibele. Voilà. Lobi kandi na vanda na ngayo bo téléphone e mona makambo. Téléphone. Mutu atelenga téléphone oyo alukela ngande ba problème. Lobi na vandi. Ba benga peka na butu ba tongo. Na ebite bo benga la mo ite bwani. Bo ba ke na R antona misala. Non, pas appel les côtes, il y a plus 33. Et d'ailleurs, on a comme un message. Salut Jemima, on a faire partie, il y a ma maman Moko, Oyo Bazalaka, dans un groupe soutien, Karine Mokonzi. Oyo comme lelo 5e vitesse. On a connu 5e vitesse, wana ezarani. Na ko peke 5e vitesse wana nde ona yoka yoka yango un groupe soutien à Karine Mokonzi. Abi j'en fais partie, il y a ma maman Oyo Bazawana. Na besoin d'une vraie version makamunyo so qu'on a dispo sola. Et moi je lui ai dit que maman nazana nanzela le temps na comme nandaku comme ça au solo là. Et c'est alors quand je suis arrivée à la maison par respect naie na komelebe allo abenginga et on a commencé à causer. C'est vrai na to ko sala banalisme awa et belé na expliquer qui voilà maman Judith Mtabenga nga na expliquer qui vraie raison où ça là que ya kolongwa ya Karine kolongwa ya Janvier et pas ya Karine Mokonzi. Plus ezala qui par rapport que Janvier abanova na ndako Karine bino tuboyebi alors Karine a remarqué ki biloko belé bezo bunga et comme écoute que non alukandeni abengana Janvier et pas nae. Oui, biso na lobele blo par rapport tango Karine alongwe na makam oya na RTGA. Karine alongwe na RTGA par rapport ya artiste na biso munene oyo sala ke Karine ayebaki na ko koyeba na ko kolongwa ke kuna na R président Chabani Record alobi ki abengani Karine na RTGA. Karine alongwe na RTGA. Moi frustré, déséquilibré et que ça là que bah qu'on remplacer muto ba remplacer qui Stone a commencé l'émission à la gare centrale alors Karine muto na temba bi non ngai faut la zone à la gare centrale alors star mo kamboka na biso Sarah Mouni na mboka na biso a proposé qui est abetele match
akota na Congo Web parce que dans la relation na Chabani Record. Alors et que ça là que tanguye alobi akota na Congo Web Karine aboya kabino ngai par rapport à Témé, par rapport à qui t'es na ngai fona zonga ka akuna na RTGA. Tout le monde Karine sala ka vidéo moko boy pour dire que a sali retour na RTGA, azongi na RTGA. Et après cela, tout le monde ka non, maman andime Karine zonga, mais mukolo chaîne aboya ki ke Karine aeba na kozonga et pas il y a na RTGA. Ne Karine peut être kovanda. Alors avec un peu déséquilibré, à quoi bania au salaté, ne ba fan na na poto, bazo qui décision que na ko ça le loro moko genre que ya ko soutenir Karine et ça va la soutien à Karine Mokonzi. Soutien à Karine Mokonzi et ça là que ba comme ko soutenir na kata groupe wana soutien Karine Mokonzi et quand étudiant moi comme t'as ko pesa 50 €. Le reste des personnes ça 100 €, 200, 300 likolo. Alors madame non le papa maman la comment qu'on a agenda. C'était tellement beaucoup que fallait pour comment pour on a za mutu na ko bossa né. Ya on a combien ba combo tout awa pour comprendre. Voilà. Par rapport à soutien à Karine Mokonzi wana batu oyo bane ko sima mbongo à partir des États-Unis donc États-Unis, Canada, côté na surtout et qui mi a tembo mtane ko sima mbongo. Alors à comment qui na fait 3900 quelques dollars. Côté il y a France, Belgique, Allemagne, tout ça c'était maman wana obozo azo sala buzz. Maman wana oyo mkolo oyo azo luka buzz na kombo ya mwana batamkie. Yé mtane ko simba lokola ba 3000 quelques dollars. Oyo comment qui par rapport à monter bane ko contribuer. Alors na kati makamwa ba toyeke be na kati makamwa na liste wana ya ko contribuer pour la kosala pour que ezala bien. Voilà, Dani Mouyenge l'âme 10 millions la carte à Paris, on a donné ce qui on va scotcher, on va brancher au bon moment pour la nanga bien par rapport parce que Léo n'a loba, non expliquer ma mtunde des alaki. Alors et que ça là qui va comme contribuer. Alors on a contribuer voilà. Karine Alobi quand ça que mission na star na biso mboka fait rigola. Émission c'est là qu'a retomber parce que va makambe belé sous Kofi Olomide, sur Tanti Fanny. Alors et ça qui engoulement lango. Ndé à partir makamwala Karine a mon habité fait rigola a kabile Karine mbon quand dans la boyo au foutu coupage parce que ça l'émission na star après ça coupage après ça Karine coupage mon pays bien au que c'est Karine a kendaka nango asombaka nango chaînette so na zongi pe pour comprendre chaînette wana utaka wapi basombela bango ndenge nini esalemaka ndenge nini komaka ndenge nini Karine asombaka chaînette à partir ya mbongo oyo star wana ya Congo na biso a pesaka par rapport à coupage ya émission basala ki oyo ningisaka monde oyo aloba pour na quadra coraman aloba pour na Tantine Fanny aba pour na Tantine Fanny alors et ko sala nini quand asomi on asala ngopé vidéo merci merci fait rigola par rapport et on sait que Karine Mokonzi tangu azaki na Kinshasa awa choc talaka ngala kumsa gare centrale na sala makele pour la RTGA na pesa la publicité pour la RTGA balongolanga moi soni wana a combien bien té ce qu'on a ba temba Karine et bis ba fan na lobi bo contribuer mbongo obo contribuer wana boye bana ko sombela ngai na soma lo pangu tala niveau ay ba sombela pangu na Montfleury si qu'on a évité na mbongo ni bazula ko pangu na Montfleury moto donc Karine na été tembeno lekela nga fort par rapport à ya tembena wana obaso meba on la Montfleury ah batali babi oh na maboko na biso awa toza na ba 6000 et quelques kaka pour comme la Montfleury eza passe ah ce que to sa ndé na bambongo okali na bi ngapi na bona ngala ngaso na mutuka te po trop de rancune trop de conflit na batu ba ya ko panzela nga mutuka la nga mkomsu ba ba mabanga na sala perte comme ça mbongo wana kaka bo gérant kuna to yebaka loni to sa nango. Et comme ça, on a Papouche a bien kotinda Karine na Algérie. Karine a na Algérie, akutana ambassadeur ya Algérie pour azola Papouche mbongo. Karine Pakendaki a rempli par na ya ke pas mbongo. Elle Papouche mbongo. Maintenant le bané da fan mo ya potom tabenga numéro neza na ba comme stock sola ke za.
pe aeli mbongo o batindeke papa push aela e mbongo à partir à Algérie. Alors ça fait que quand il a comme le casco il faut laisser l'eau mo pour mon qui peut sentir que ngana za ako solana Peggy Titon parce que Peggy Titon a la relation belé na niveau ya Russie a faire voyager à la Russie a zolé ba visa Russie pour azana sœur na ye asala makambo wana asoli na ye Peggy abi le ko eza boye ngana lukelo nzela moko boye soko na moyen wala bala na yo comme ça tout ça la makambo ya visa ya okoma la Russie nde esala ke Karine azaki na $1000 Papouche a baxelé $2000 nde esala ke Karine a bani ba démarche pour akoma la Russie. De ce Karine a comme la Russie, c'est grâce aussi à Peggy Titon parce que Peggy Titon azalaki na grande sœur ni aïb makambuana ya makamba la Russie tout ça. Et ça la Peggy pas aïb sanga que j'ai ma soeur voyager dans de la Russie na la sœur nanga sala makambuana au comme sans problème aux ana sécurité makamtueuse à la Turcos. Alors et que ça là que Karine a commis na Russie. Pas na Russie Karine a venez na Russie aïe comme on a que il faut la côte à poto pour ici na yaki na quand même pour ça na comme appelle la France ou na t'appelle ma belé tellement que à partir Kinshasa ba neko so na yaya na oazo luka buzz oazo lingaka comme star batanga comme nga na émission na le tanga communauté na fula oté ba bien ko yaya ba so ya ba nani na fula oté po oyebi ba to po mo na te ba yebi yo complexe à Karine muto do diembe na komba Karine po ba tia oka na kin awa abenga Karine e Karine azaka na kinabi akomeleka boye nga komona nga tel na nga komingi na lingo zonga le kwa ya na yo to solaka bien so na problème yebisanga na ko aider yo tout ça encore biso pende to abeto ka so mto komenga da bongo na zo peka ya na ngati na zo peka ndeko na nga Karine na le ko lobi ke na zo le kwa ya na nga poto ke nango bien fona la so komona biso famille Karine la ta komona famille te bu la te komba famille yepe na poto kuna bane ko aider Karine moi ba infronter la Karine ka o moi mbongo boye moi provision zo aider na ko aider wana ba ne pe ko sala pe msupe boye akomi ko so pe na bato ba ki tutu ya Karine ba Jaël ba na ba ki tutu na bango tu ba yebaka ya wana à travers Karine ba ko pe ko so pe la bango ndeza la ka normal siko tangu Karine fallait akoma na poto yana pas le bité occupé pas na ngama comme tout normal pas na ngana parler awa ozano à l'aise to pe Karine longwe na Russie il faut bien à côté poto ba démarche wana Papouche a aidé Karine pour Karine a se retrouver na ba poto wana akenda ko zo Karine ya na ndenga Allemagne na nzela Allemagne Karine a se retrouver na poto et ko ça la pe que Papouche na ba sécurité na ba tout bazala ne ba ko zo Karine parce que Karine déjà bon na ba guerre tout deki na comme na ba conflit na monde entier na ba tout ba mettre tout au ya Belgique au ya Paris au ya ba no kan la Karine parce que comme mal vu ko finga bato a comme ko banga mais c'est que héritier avec Kozwa Karine avec côté à côté na France avec Otika eti et pas place où bané ko na poto et pas yaya wana ona obo ya kutanga kombo tisiko pour entendre communauté tie monsieur ici là comme ça dans l'état Alexandre preuve place na tanga kombo na non tanga kombo noté donc tu na banda boy yo je donne ma langue au chat yo non tanga té alors et comme ça là que Karine a commis na mboka na France. Tant comme on vend fan Karine Kandé ba sepeli Karine. Mais Karine ba ne ko bimate par rapport ya ko batama par rapport à mutu ape moi si famille batela par rapport ba rando ba ko menacer ba ko sala mabe abane ko mi batela mwanda. Et qui ko sala que na ko batela mwanda mwana Karine ba ne ko mi batela wana et ça fait que pour abima il fallait kaka sécurité héritier. Ne ba fal ba comme ba la Karine Karine et akuto zaki na po na kin obeno ba ne kolata kitoko mais ba no na poto lata kitoko te to mo la ka blo mo bongo po ne poto vandi na mutu oyo alata rapé amona rapé bilamba mo la rapé mbongo et ça là que yayango ale quand même na télévision à ça la vidéo ma bien ba fana Karine boso la Karine bilamba po ngande na abena ngato ata imoko te boso me bilamba ale ba tout le sou ba comme ko tinda sou moi c'est sou ba mbongo lu sou comme tinda sou c'est sou ba mbongo pour Karine a été comme na poto a na compte bancaire te a na carte te a pe la place ko tambon te faut monga le kapara mutu pour comme pas na ba ne ko le kapara sœur wana pour comme pas Karine et c'est alors par sœur pour comme pas Karine c'est alors ndé e ko sala ke Karine comme ko suma bilamba bani par rapport à mbongo ba fa ba ne ko sombe pour yeta comme na poto na loté et ko sala manini et ko sala maké
Sœur wana na nto basalaki na groupe wana ya soutien Karine Mokonzi abane ko landa na privé kotonga Karine bato ko mais yo oza ya ne ya famille mais otonga ke be pona nini avant bato ba na vérité otonga be pona nini mais oza ya ne ya famille otonga tonga ka et ça la bien te bona bon Karine ayo tala ki habitant na kin ana kanga valise na nga ya bilama na nga bien et ko po ya no pe poto po meza te po da bilama na nga moko asoyela papuche ndo oya boye sela na kangi valise na ba yo tikelo valise oya nango ndo bo mona ke na valise wana ba kanga valise mutakanga valise ki janvier selo ba ngonde ba lobi selo ba takarinde ba lobi ki no mutakanga valise ki janvier ate blot na kati sheba chente zalaki o Karine sombaki na mbongo ya star na sa Congo Ferrego la kabela kae nda sombaka nango chenette tant basali valise bakay continuer pas papuche pour a voyager nango papuche pe aye na valise apesa Karine te apesi Karine aya ko fungola valise amoni ba bijou ezate Karine sko albete héritier mtayibi yango abenso ko na batu na yabi c'était me dekina ndaku na yo batu ba fungoli biloko na nga ba yebi na ko zo biloko na nga boye na bo ita ko mloma kila bi ba bijou ngo ba combien dekina valeur à $1000 héritier de $1000 apesa et tu as passé $1000 à côté la janvier à foutre nyongo wana te tellement que valise wana comme na ndaku na ye tellement Karine comme ko silika aboy ke comme les pesa la sali parce que à foutre $1000 wana et Karine tellement na kin abana ko foutre ndaku ni après 3 mois nde azoki mbongo abakisa mbongo msu a foutre ndaku Karine avec ne dova na potote ndenge ba tuni ba lobby aye bezoka aye parce que ba tapage na ye ba bloko na ye azongi kin ayo contenu musana na ye ndite ka ko va na poto kaka ba proche te oui mto comme déjà kuna na poto ozonga na kin ko sa nini o luka nini fandaka awa bona boy preuve ane ke abane ko libérer ndaku na ete o abane ko va na akanga on kaka mais a libératé ndite mu aye ko mona ke na kati wana ba blom se tekela etikela na kati wana boye ezo bunga boye eloko beze ko lebeza tabité bokanga na porte wana bo bisa baton so bokanga porte ba misaki janvier donc ane ko bisa janvier biso to yebite soki yaki kanda nde mseki janvier na ndako so pa silika akanga mutema akanga kanda to yebi pe te nde ekosala ke baye ko kanga nani baye ko bimisa batu nyonso na kati ndako wana nde Karine amoni ke te babite libéré no ka ndako boye na bonde bakendaki ba libéré ndako mama na avongsi na ye bambongo makamtu pe esili Karine atikeni pe na poto ekosala masuko ndeni pour que conflit comme sous ma casse Kotanga, combo ya la première dame. Notre maman, la maman de tous les enfants. Maman la Bussa Congo, maman ya Banatou. La première dame, la première dame, il y a Lobi, il y a Kalate, il y a Lelo, il y a Siko, il y a Otoane Lelo. Azala fan na Karine, Badakala. Avant comme on a poste, avant comme on a Nabokonz, quand on a commis na potabité, na linga moano, mono na sepela naï. Et ça li que na maman première dame ba kutani ba fandi ba photo tout ça bon mona ki ngona ba internet tout mona ki ba photo ba kanga ki na première dame maman Denise kanga ba photo ba sepeli azo rappelle moi que je moi là ta ka sokuta na mokondo ozo mabo pamba te ta nga na kutana vie na le sénateur Adonis Ngamani na ozo mabo pamba te na ozo ngala moi loko motema ya jili kitima na ozo ngala loko ça la rabon ndeko sala ke maman première dame avec na soirée mo bekuna na poto il fallait qu'il y a on pas linga pas kende na poto akena na makamango et c'est là que Karine ba kenda na ans luzolo bo mona ba vidéo ba ki ma sœur wala ba kena ans luzolo place conflit pene bandi bien wala y pas linga ki akuta pe na première dame c'est-à-dire il y a linga ki adembela na nzela ya la fille na ba gaz na ye na makamune parce que tant y abana sonner la fille na ki andimate que la fille à cause de la gazoyo oya kineko veut parce que na kata téléphone à la fille à mon ba pela ba tous baneko benga ba star ba benga la fille do ye ndo kana avec des stars na niveau on a no kaka mona ka boko kaka ba makina na internet na ebete na niveau moi j'ai jalousé comme côté na kati malé maram na ba na koma ki yango bo mo nota pa nota l'agenda na koma ki yango na koma kuna gauche pour na banda olia na un peu pressé na komi comment na gauche parce que j'ai mangé tellement ça ba news na bossa na comment on tourne na carnet pour la bossa na thé et puis oh da maman archive na boire en thé et aussi là que ba kenda kande banja partir wana yana le bindeni ni ovena ndakuna nga futa mai tufuta kuante ndeni nga na bokolo na ovanta onde no kende boy na boy
Maman qui est commis, tout ça, conflit commis. Karine tant que n'est pas toi dans la chaîne télé, comme dans la chaîne Tracy, et Belenga, ça la émission, et ce qu'on commet les deux sur la chaîne, et que rapona, c'est on te ça la chaîne. Ndia comme ça, ça chaîne, voilà, n'a pas quand chaîne, voilà, boyebi, ma capte comme qu'à partir au tout chaîne pékanga, mais n'ango Karine est confondue pour la deuxième fois. Karine a besoin que tu ne pas ma bangote. A comme que tu ne pas ma bango, a comme que tu ne pas ma bango. Nde et que ça la ke tangu Karine Mokonzi aye ko komona ke leki akomi kwa kiko ke na epe na nini na epa mama bango mais Georges Luboma na kate ba Dallas yeda di mabibi mokonda double commune na Paris ba vieux na nga maman Léontine Doli maman Eve Lusansu eloko eza grave Nazolo va bien. Ce n'est pas moi qui invente les choses. Je ne crée pas. J'ai appris que Tindinga yaya baneko sa Karine, banana Kinshasa. Tindinga yambake kuna na poto. Tindinga Vanessa qui est. Il paraîtrait que la dame Azalaka lesbienne. C'est une lesbienne. Abane ko linga Karine ndenga bolingo ya mwasi na mobali. Wana bangonde ba yebisinga. Ça reste à vérifier si c'est vrai ou faux. On ko le batte que na confirmer que ya soto ya lokuta parce que ça reste à vérifier. Ndeta mu Karine comme wana boye et comme so bat bazate ser wana comme kanga na Karine Jean ke bazale mwasi na mobali. Quand ba mona oh ngana ki makambo wana te ngana ina ana poto pola luka vina ngana sala vina ngame nebe ko za ya na ngame sko komi boye ba kinga to ba ndeko ba ko prendre makambo e ko sala soni e ko sopa e ko sala bien te de Karine sikoyo akomaki ko éviter aki ko kima na ye akena epa ya na ser na ye ani dembo oyo ba faire rigola ba yembela ani dembo Babouaka c'est une grande soirée pour tout le monde parce que babouaka ba yemba le star toi Congo. Ndekene ko vane pa ani dembo akuf bomonya kina na ba Michel akima ki parce que un grande soeur a comme ko lukaye na ndenga ki lesbienne. Et donc ce qui grande soeur comme est-ce que ma solo to peut-être que ma solo qui lesbienne de Karine akimaki. À part pas conflit pendant komaki. Donc tangu makamwiste eko sale maana ndenge ayeko Karine bilamba tout ça affaire ya chaînette wana tangu sko essaie que hériter ayiko ko tika valise wande au moins que Karine ayeko zonga pas récupérer biloko na ye et pas il y a la sœur. Donc si je me permets de dire des choses pareilles batu boloba ko j'ai mima ba foutu combien ata 1 euro na zuité. Parce que nous sommes à la quête de la vérité. Parce que j'étais la première au fin à Karine. Bino ba fana poto au fin ngai. Téléphone ngai fana te au fin ngai ba ko fin am sus o. Ba na botono ba fin ngai na kama bino mo bana na mboka mo ba mboka ba intellectuel ba botanga. Bo l'équipe na ba éducation bo fin ngai ko ya sérieux. Ya on ba makamo na ko expliquer pour botika ko fin ngai. Pour fin ngai parce que na le ba makamo boye mais tamba to ba za ba bité ba fin mo so pamba. Parce que là, on commenter au fingi, on a éclairci par rapport à le fait, pour comprendre que je ne suis pour rien. Est-ce que je n'ai jamais été l'ami à Karine Mokonzi. Je ne l'ai jamais fréquenté. Mais si je me permets de parler de telles choses, c'est parce que j'ai appris cela. Ba yebisinga yango pe nazoloba nyabi ke soit batu o ba estu on côté ba le côté pété pour ba lobebele ba ndo finga ngana ba message na monde internet na église té so finga etalika bino so pour polinga ça ne vous concerne que ça ne concerne que vous nazakuna te je m'en fous je m'en tape je ne vis pas dans bonga mutu moko na la karalambo amute na lia karalambo amute je ne vis pas na ba femme mutu ata bo finga bo ba boenga ele blange l'autre côté
Donc bato basiki par rapport à émission la sœur a bien ko sala oyo akosi ke Karina Bimarana Junior Kabananga mais respect maman Junior Kabananga za star na biso Congo ya balé on lui donne du respect parce que dans la famille na yé soka yé aye na poto avant na mwasi na bana na yé azana teur kozana Karinte et puis tant Junior Kabananga zaki na poto Karina zaki na Kinshasa to Karina comme na poto Junior Kabananga azana club soka yé aya kutala mwasi azana teur pour la maramwante mwasi na ozana aéroport mwasi na zana air nyoso mais pourquoi citer ba je ba joueur minene au foot de va ba respect botanga bona comme buzoba ba bête des angatina vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça ne colle pas, ça ne tient pas. Vraiment, si je me permets de dire ça, vous comprenez, de la presse congolaise, je n'ai fait que parler par rapport à ma Kamtu Loba. Déjà le 20 juin, au lobby jeudi, sortie officielle, il y a single Mon Choix. Il y a l'élève du maître Buna Filé, l'artiste du moment, mais c'est les visas, moteur de cartonné, tous les langues, beaucoup de Mon Choix. Pour comprendre la couleur ni la et puis thème texte vous avez vraiment bien servi et puis vous avez vraiment contente par rapport à ça bino tout na linga bino mingi na élève bino moi trop na élève moi fort boza tout botala rabiso na internet tout au compte rabiso tout pesa so ba soutien na bino bokomela rabiso s'il y a un problème. Bon l'accent absolu to tenga mi social ma bébé dans sa biso Victoria la Bombaski balobi Victoria la référence dans la patronne il y a Victoria la référence voilà ba gros bisou na yo place au moment na le ma bé bo komilanga gros bébé yo peut souper ça yo version eza bongo te eza kinde boy grande sœur yeah basta nga problème na oté makamna lobi so les yo tu peux m'appeler hein mon numéro est là. Oui, ça que non, les qui n'ont pas tout le solo, ils ont le couta. Ou alors, ils ont le couta, ils ont solo. Le couta, ils ont solo. Parce que c'est pour l'Arabie, c'est tout à abonné. Na comment on est à l'aise? Parce que on a le beau comme maman Coco la grâce. On a le beau comme maman Coco la grâce. Restaurant et les sangs, on est là boy. Na comment abonné oh. Kuna peut moni moi ça à peine. À côté sangungi nanda couté. Maman Scola lobo kwa soin. Tara la pesa lobo kwa soin. Maman na va faire un groupe de la presse congolaise comme na palpite. Comme banga. L'artiste a sobi na filé a finga mototé a respecter mutinyo. Cela ka yemo ko respecter place Saouta. A do respecter le maître place Saouta. A comme plus forte raison ngaine na vale bona le finga le maître na la tawana té et puis na kosala ka ngope té. Et puis na répété il y a village kuna ba na kenda pété nga je mana kenda té tina bani ma carrière na ti lelo na yebi makambeleka na ville nova té na habité si aujourd'hui je suis tout près de l'artiste Buna Filé par rapport à respect na considération de pesanga ce qu'a respecté nga té na la zalaté mais tellement il me considère c'est pour cela que je suis là. Na linga bino mingi boye bien na élève no fort na élève no trop na élève payer ma casse mais ça fait mal que bolia ke sika moko bomela ke sika moko bolala ke sika moko mais le collègue ko moka mukie pona mbongo ya première dame le collègue ka pona ki pona ba succès pour comment na buzz le collègue ka pona boye ça ba secret ba tonga mutu moto na lo bango so ba obi ke non j'aime yo tonga ngala to mutu ebiso nani. Oh, vous te savez que tu as pas ton amour morté. Si on a le bec, c'est qu'il porte un commentaire. Tant que le bac, non, oh, Karina, ton qui bat tout boue. Il pose la question, qu'elle porte un commentaire. Donc, moi je dirais seulement, tu respecter l'Arabie, tu respecter surtout. Comme le balango, j'ai mis ma commune pour le macarine. Bon, tu vas nous connaître, oui. Mais tant que tu vas nous été, mais approchez vous, à solution. Ce que tu vas voir que tu as comme une doki, on a sala satana. Eh, faut le limber, c'est tout sur tout comme bien. Ndekolangai, Fifi Waston, mes condoléances ma soeur, liwe zora mutu nyonso. Tant que ne kotika grande sœur na pour voyager, ou ébete grande sœur à Koufa. Sur le lobe grande sœur nzamba permettre à Koufa nzela mai. Tout peut s'en le kumu.
mais ba conscience na biso o bozo seka fifi siwa ke yo po lelaka bozana motema te. Vous n'avez pas un cœur, moi je l'ai dit. Il faut avoir un cœur. Atema base ezali au-delà de tout. Kofi Olomide Kofi papa oisé a présenté que mes condoléances n'étaient pas Kofi Olomide. Mais il y avait des conflits, il y avait des randos, il y avait tout. Mais si le fifi sur Kofi il y a non yopo lelaka. Aïe aïe la méga star Gloria Olangi ma copine. Quand on est à niveau là bébé, kita moi muke. Kita c'est ta sœur bokabole belé longola ma bête à sala yo. So il faut que tu aies la haie. Sarah te la côte à finga fissure, mais tout le monde Sarah te que notre fissure. À ça peut dire que ça à côté à fissure. C'est pour dire que c'est ça. C'est ça la famille. Bolingweza bongo. Bon mon corps. Bon mon corps. Nalinga bino mingi vraiment. Je crois que cette analyse et que ça qui peut comprendre les sous-sous. Ya ko finga te. Mais ce qui peut donner l'informe rolingo pesa. Opesi. FMI nangai. Mon vieux FMI n'a bandé le 3 fois. Vieux n'a merci pour Kalaming te na olembango. Merci beaucoup mon vieux FMI et ça la plaisir et ça la bien. Côté là que je me dans la bayayo balinga na libana mboka ça la bien. Na la famille na munga mais na comment la baya ba luba ya ba tetela ya ba Congo ya ba ndibu ya ba musengele ya musansala to baya na comment la bango ya ba ya nyonso tu ya ba idiofa na comment ya leka ba te belé cousine ba te belé ya ba te belé au vandi boé moi la mobe il y a 10 ans. Allô tante Jemima, comment tu vas? Je t'aime beaucoup. Vraiment ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que nous sommes aimés. Malgré que nous sommes kaka. Malgré que défaut na biso. Yolande Loutete ma chérie, tu as dit comme un commentaire dans le banga Jemima yo, Manès nous le quoi ma sœur Marambolo baka Yolande Loutete, moi je t'aime beaucoup ma chérie. Comme là en cas commentaire, si on t'a finga Yolande zong selanga enanzela. Si on t'a finga Yolande zong selanga enanzela à comprendre que nande kuna. Nande kuna yo. Merci beaucoup à l'homme au cœur sensible Georges Luboma depuis Dallas. Nao sepela parce que tika ngate akimpe malama électrique depuis la Belgique mon frère je t'aime beaucoup parce que potika ngate ba lobby ya devant Toulouse de Boussal ba lobby ya dadi mabibi mokona double commune na Paris wana yo potika ngate merci parce que un triple semelle bientôt à Kinshasa ezoya et ça l'a vraiment plaisir. Merci Emilia Ouakou qui était derrière cette caméra, merci à Princesse Afifi pour l'assistance, Flore Makini si bisous à toi, Samantha Ifoji, Moura de la presse, Tania Mouyala, attaché de presse, Djaroul, journaliste, et Elvis, Gangi de la presse. C'était Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise. Tu peux cette chance d'un artiste Oyo, but affilé, les lèvres du maître. Parce que beaucoup de Nzembo Zakuna. Na yoki. Est-ce que yoki? Na yoki. Ne moment qui vous comprenez. Na yebi bozo tuna zolandele nini bozo loba azane lokote eloko azanango bino boyebi te sekele ya motema na webisa motote e azane loko bolingo kombone love esitole bolingo tolani pe love na yebi bozo tuna nazolandele nini bozo loba azane lokote eloko azanango bino boyebi te sekele ya motema na yebisa motote me azane loko bolingo koma Voilà, merci beaucoup à vous tous, surtout à mon boss JB Koumalout, celui qui acheta, celui qui installa, les boss charismatiques depuis Dallas. Voilà, c'en est fini. Non, c'est la bonne benganga, vous pouvez sur la news, à travers analyse, c'est ma casse monde entier. Bon, c'est pas l'analyse, n'a pas l'abno mingi, n'a l'abno à trop, n'a l'abno moins fort. On se retrouve prochainement. Merci à Darcel Easy pour le montage. Merci beaucoup, n'a pas tout bolingara, j'ai Mike Bélé, gros bébé de la presse. Sur la site, ce totalement ma site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001 blague télé loi sur le biso Marambia. Victoria Télévision
Victoria TV et na ba mopepa siga na mama mnaona ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo aeli biso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bilele na ndenga indusa Victoria certa amen. Chiki